Fatina ko baboya te toko foteye ukwa tombolo chilombolombo ya mboka mwana mboka. Merci maman, merci. Yo aussi pouvoir au sali 18 ans et là on monte au monité ba ko walkate. Ba baluka mais tant on mona muta chaka pa dans 5 ans ya pamba à travailler dans 5 ans à travailler 3 ans. Message na ngeza boy. Maman Denise Yebisa Fouachi, abangelo côté, biso toko voter na nko, toza na kanchachi. 100% sûr. Toza ba soda na kanchachi. Toko voter ya na nko. Toyeko luka Congo etikala epa ba congolais. Toye lelo pona kolakisa monde entier ke Félix azali mwana ya mboka. Congo eza ba congolais, eza ba étranger te. Soba na Congo. Totika makolo moko za na kati moko za libanda eza malamu te. Totala tozala sima ya président na biso misala azosala. Président na biso asali 5 ans. Na 5 ans pour na ngai a travaillé qu'à 3 ans. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Et voilà, merci beaucoup Bakongomani, merci Nabana Mboka Nyonso partout. Bozuli Bakuya Kolanda Biso à travers émission Bogota ma chaîne partenaire Ebele na mikili ya poto na banzete Bakongomani Ebele tango bavandi deva etando. Bakozela molobela peuple Fisto Kabea. Lelo la kiti bongo na Changu précisément na Sainte-Thérèse. Na banzete mingi bakotuna babi na simana etulugo ya batu ezali nini. Événement la moko lelo to ali le 18 décembre, date prévue à clôture, il y a campagne électorale pour la Maponami. Au Tata Ekolo Abaki le 20 décembre, et c'est là que Congoma Nyonso, Tokende na Maponami, pour la Repona, Mokonzi ya Sika ya Mboka, Wako Kamba, Congo. Yango lelo, na cadre ya clôture la campagne, Mwana Mboka, Ndeko, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Wazali Bongo, président République démocratique du Congo. Mais la ligne est informée, Boye, na Congomani. Lelo Tata Ekolo Abaki très bien. Azali candidat président dans l'élection en tant que candidat présidentiel. Donc lelo bango nyonso batiki kita bokonzi. Awa to ko yama la qualité ya candidat wazo postuler na élection présidentielle ya mboka na biso. Donc na base te bandeko ba ebele ndeko Dila Lumumba akotambwiselanga micro nazo quelques réactions ya ba Congomani. Mais na linga koloba tout le temps boy. Biso presse tozali église au milieu du village. Tango uti koleka ba monanga na meeting ya ndeko Fayulu. Babi ba journaliste ba komi ya Fayulu. Lelo bo moninga na ngamba ndeko Tshilombo bolo basuke na komi ngambo ya IDPS. Lelo bo monanga na bandeko ngamba musu o to komi na ngambo wana. Biso tozali église au milieu du village. Je suis pas de la Mouka, je suis pas de l'IDPS, je suis pas de FCC, je suis journaliste de formation, d'investigation. Yo la kiti pour la bilo, bilili maman bote na yo. Mbote. Tomoni na kati ya terawa, oyeko sala nini poto lugani? Oh naiko kamba président na biso Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Lilo ba congolais ba otala yo, pona candidat yo zo soutenir numéro 20, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko lobani. Abande ko otalo. Na monique président na biso wana musala asali na mboka na biso yo nde nazo sepela nango penza na 45 territoires oyo namoni bana bakomi kokota na classe malamo asaleli biso makambo ebele ekoki na biso surtout biso ba veuve tokomi kolata kama elamba tozolia bien tovandi bien tozo se tenir que ye atambula na mbula ta milele na milele yazalaka président na biso pona nini azokamba biso malamu. Merci maman. Dila Lumumba, voilà réaction. Ya ba Congomani parce que na politique Moutino est libre. Et na Moutali ko soutenir candidat na ye parce que na uti koloba lelo la clôture ya campagne électorale. To poussana to tambwisaka obe micro to zo apé ata ba lokola maman loba to apé bilenge moko bilenge aza tomoni akolia déjà moi gâteau et la kisi esengo to penzala to pe pas to yebite. Ye mo loba mona mboka mbote na yo. Mbote ndeko. Tomoni yo a la terrasse Sainte-Thérèse. Oye ko luganini pe tomoni olati elongi ya mwana mboka ndeko Tshilombo waza bongo candidat na élection présidentielle ya mboka la biso. Merci beaucoup pour la parole. Autour d'une question, toye ko luganini na Sainte-Thérèse.
réponse na eza boye toye koluka Congo etikala epai ba congolais toye lelo pona kolakisa monde entier que Félix azali mwana ya mboka Congo eza ba congolais eza ba étranger te donc toye po biso nyos toza motivé toza mobiliser ba congolais nyos na sima ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tozo soutenir étranger boyebiye oyo wana lobaka lingala etengama oyo wana za na poso to nakoloba kombo ete nakosala campagne na ete biso eza nde 20 sur 20 ya biso ye wana akende koluka mboka na ye soki Tanzanie soki Italie soki Zambie soki akende biso Congo eza ya bakongolais eza ya Fachi Beton toza na Fachi awa topesaki ya liboso tozopesi ya mibale. Et pourquoi pas te passer à Missa tout continuer pour mboka tonga poto monio et salami c'est du jamais vu balaksa biso image wa ke Congo e bongate babe bisa biso moral ke Congo e bongate ba jeune ba rosate ba côté biso kuluna mais to mona volonté ya mutu moko na lunga chapeau pour mona na bien na volonté ya mutu moko o to bengi mona mboka aye 2 ans ba étouffé mais nzamba sali effort a fongolini tant a pesier tant to fongoli to bimisi nyon sacré na 3 ans to moni 3 ans to sali réalisation o l'équipe même il y a 18 ans l'équipe même il y a bandeko ba prédécesseur na Kabila oui bon to lobani yeba tonga ba prince asale le côté tonga ba prince abambi bientôt il accès béton hier azumbonga ba congolais ba koti na ba kinga kati ba koti ba étranger ba tongi Félix aya lobité naza content na o na comme salaire mbonga mboka eza bana mboka tomoni banzela elengesa tomoni banzela kikwiti tomoni nzela bimi pene kotibwe tomoni na ba auto tomona te lelo tomoni francophonie betami na Congo tondimaka te que jeu international et ko betama na Congo mais lelo koti Félix Alaxi biso que nous sommes capables d'organiser même na ba jeu international lelo Congo est envié partout pour nanani pour na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alors mutaboye to finana to kanga jamais tozo soutenir yeti jusqu'à la fin mboko e comme Allemagne d'Afrique ndenga lobaki toza déjà na voix wana donc awa Congo 20 sur 20 voilà voilà la propos teni ya ba Congomani biso to aller éclaiser kati ya mboka nalobaka tout le temps tokolia ka misola IDPS ya la mukate ya FCCT toko sala beka mosala na biso adila Lumumba na banzete tozo des réactions pour toute la première partie et puis après des réactions bandeko mususu toko zo lolenge ba député bakoya après ko ba député toko la Sabino arrivé ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ndenga koma na délégation ya ba membre ya Union Sacrée après wana nde toko pesa suite kotambu ça peut micro toki nungu parce que to confirmer na nouté toki ba tie biloko akolia ofele masanga ofele ndenge toyoki tokotambola pena babar pona okende ko vérifier si c'est vrai émission tolobaka vérité kimbango alobaki loba vérité biso zala pona ko soutenir vision na yo tofingaka moto te et ali etando pona mutu nyonso yo poza na ngambo FC solingo le kana émission obengi tokoya ozala ngambo la muko bengi tokoya biso ali ecclesia kati ya mboka église au milieu du village tomonio olati déjà polo ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba rappeler ya maboko depuis tongo ya kiao message na ba Congomani ba otala yo okoki koloba ni par rapport à clôture à campagne électorale message nanga merci d'abord papa journaliste pour nous appeler sa parole message nanga ezali boye biso bana Congo totika makolo moko za na kati moko za libanda eza malamu te totala tozala sima ya président na biso misala azosala président na biso asali 5 ans na 5 ans mpo na ngai atravaille ka 3 ans 2 ans asalaki te mpo elekaki na kati ya babitumba asali kaka 3 ans na 3 ans oyo asali makambo ya minene bahopito atongi baekole atongi bamama bakomi kobota maternité ofele moi biso basa basoda moi salaire tokomi kosepela moi muke basoda babakisi bino lomeya nana bakisi te me tokomi kozwa ya kitoko ya bien tondima tozozwa basemule na prix moko ya bien bapesa biso 25 kilo na 18 000 francs ozomona ke eza malamu bana biso bakomotanga na baklasse ya ofele baekole ya bien bavandi na baekole clôturé kitoko oyo ezalaki te na mikolo muke oyo asali alors topesa ye lisusu topesa ye bavoi na biso tobakisela ye mikolo tobakisela ye bambula
tobakisela ye soki tobakisele na baide aza nango na mayele oyo aza nango nzambe bobalukaka bokopesa tate kolo 100 ans oyebike bakongole bobalukela ndeko Kabila bakongole lelo babalukela ndeko Katumbi bokobalukela ete papa mutu soki azotravaille malamu tokobalukela ete soki mutu asali malamu toki kobalukela ete soki omoni bazobaluka seke mutu wana travaillaki malamu te yo ozwi pouvoir osali 18 ans eloko moko tomoni te bakobaluka te baluka mais tant tomona mutu atiaka pa nda 5 ans ya pamba atravaille na 5 ans atravaille 3 ans 2 ans moko ekendaki nanu kaka na babitumba 3 ans ya pamba tomoni makambo ebele asali alors soki topesi ye 5 ans 10 ans aosala makambo ya minene apambola ye apesa ye bambula ebele loba mwa moke apesa ye bambula ebele message nanga eza boye mama Denise yebisa Fwachi abange eloko te biso tokovote ye na nko toza na kanchachi 100% sûr toza basa basoda na kanchachi tokovote ye na nko. Voilà Adila Lumumba basi abasoda wa batomboki loba yebisa ma Denise abange eloko te azala kimia biso base ba cher tokovote Fwachi na nko baboya te tokovote Ukwa tombolo chilombolombo ya mboka mwana mboka. Merci maman, merci. Voilà, Adila Lumumba wana réaction à Bassa Basoda Bassa mapinga ya Kanchachi bande baouti ko sala réaction na bango. Donc après awa toko tshela bino premier extrait na nous et puis toko va arriver à différents candidats députés ba membres réunion sacrée au bakoya na pesi mbote ya baneko Ituri esika bakolandanga mon général Ekuka mbote siko kolandanga na bosani pété mon général Blaise Kilimbalimba mbote siko kolanda biso mapinga mboka ba kongomani nyonso o bavai na Belgique na banzete bobenga ikoloba ete Fisto Kabea oza molobela peuple quitter la chango ngayo na kiti pona osala musala parce que tolobaka lopoto pour vous informer sur notre devoir mesdames et demoiselles et messieurs. Restez branchés Adila Lumumba continuité à suite ya programme baza toujours branché babenga bokomela biso numéro affiché ba réaction na bino et kozamala mukoleka. Message na yo attaque maman ozali Congoman okoye koloba nini na bato nyonso baotala yo par rapport ya activité oya bandeko ya famille politique na yo bosangisi bato. Ok, merci beaucoup. Ngana pesina no papa na ngai président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo temingi Nzambe apesa ki ngai révélation po na ye nakendaki na palais de la nation bayambaki nga na kota ki courrier pona na kutana na ye. Alors eloko yaki kosala na sima na bungsaki téléphone na ebité na sima peut-être babenga ki ngai mais téléphone ezalaki te yango na profiter ko annoncer message oyo liboso ya papa président naza mwasi ya soda naza na Kanchachi na bengami na kombo ya mama Mireille Lolo Motumbe naza mwasi ya soda blindé régiment blindé message nange ezali eke Nzambe apesa ki nga révélation pour na papa président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Nzambe alobaki na ngai boye alakisi ngai ete mingi bazoloba ke mokonzi akoki kosala eloko moko te mpo na mboka oyo. Voilà message oui bazoloba ke mokonzi akoki kosala message eloko moko te mpo na mboka oyo. Nzambe a recommandé message moko Nzambe apesi nga na pesa mokonzi pour ke alonga mboka oyo. Nzambe apesi ngai message wana nazoluka mokonzi naza na posa na kutana na mokonzi papa naza na posa na yo naza na kati ya Kanchachi limao na ngeza ali 085 18 45 039 révélation ezali ya makasi pona olonga mboka oyo papa Nzambe apesi nga recommandation wana nazoluka na monana na yo papa pona yebisa yo recommandation Nzambe apesi yo tangu yo kobandela su bokonzi na yo nde esika oyo yo kobandela losambo oyo kosala pona mboka yo kopesa mokano na mboka poke mboka ekota losambo wana pote mboka ezala libéré na nzela na yo yonde Nzambe aponi pote mboka Congo ezala libéré papa. Merci beaucoup papa message na ngai yangwana numéro na ngai pe ya téléphone yangwana na bengami na kombo ya mama Mireille Motumbe Lilolo na kati ya Kanchachi naza mwasi ya régiment blindé. Merci maman Mireille azana message a outro message alobi ete aina message
oyo tata Nzambe mokeli kolo na se apesi ye mpona koyebisa tata ekolo. Bon, service à maison civile, service à renseignement, protocole bosunga ye apesi numéro yango wana bobenga boyokana message na ye parce que mokonzi aliaka nyama elitoi moko te akoliaka nyama matoi mibale yoka mama peut-être orientation divine wana etali ye na Nzambe onkolo alobi akoki koloba na etando te botika la branche bobenga ye aza na kan chachi alobi bien ayi mwasi ya soda ayi na message akolobela yo biso te yende abi nkolo ate message pour ayeba kolobela yo. Merci Adida Lumumba. Même papa, tu vas voir, il y a j'ai passé là. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner.